Deuxièmement, yo moi si à tabozana na mbongo te. Mo luli mobali mosusu. Déjà créé divorce, do sala nini? Tala moi si ma sœur kanga yango. Moi si aza sacré. Moi si libala za sacré, mobali libala za sacré. So mutu a touché bango mutu wana za modi. Et ce qui moi si au CD, to mobali a CD na moi si mosusu to na mobali mosusu. Déjà za divorce. Et ça na ba bazana banda ko mobala baza déjà na divorce. Ba yo kana gate. Balala kana mbeto moko te. Mais pour batambo la cabine, vous savez que baza bien, bazali non. Il y a des problèmes partout. Ce qui est problème est allé bon pour ça, bon yo kanan. Babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos centres bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bako sabino te yango ne mikolo yo wana pena to macho kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko mboka bino bomona nzambe soko mise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko mise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko mise misho bongo bino bosa wapi. Merci donc tous zwaka mapambole kwa ne papa Charles ayebisa bino yo mutoko mekana bomoko mboka ozo maladi nini. Alors yo ko yina bango il faut bela guat, il faut bela guat, il faut bela guat. Si tu zaka moko na kati ya Scandinavia bomoko ya mboka ya Patrick Momo vient na biso papa na biso to lela fort sala musala zo mona na bomoko ya mboka international toujours. Bomoko ya mboka.com et simba mina yemoko digital momo yepe.com. Ozo le cookie la donne à Kingo. À travailler, il faut respecter un peu l'ancien patron. Donc, ça. Caméraman digital Momo, le caméraman plus suspect pour y tu vas le loter. Oh, finalement, tu vas le loter. On a Kalaïbi Ngabia, le papa. Donc, le papa Nangaï. On a merci. On a au moins en Moko, on a un site qui a Moko, Moko Yamboka. Donc, on a un site où on a une information. Vous comprenez? Bato nga basali tinete mais na minute yo nazo na ndako na moko ya mboka.com Boboko ya mboka 3W relèvement moi ya bino pe leki mabe parce que todo ko maintenir au binoté bande ko bazoya ba finga fiancé au bali oyo azaki déjà liboso sundoli finalement. Je te dis vérité. Si tu es pasteur à salle divorce, que Zalamban t'a condamné, il a condamné. Pour ça, à tout moment. Pour ça, autour il y a beaucoup de réalités dans ma foyer. Donc on a net nini to moni pasteur azaki na moi si maman bana na eba kabani abali mususu officiellement. Il y a beaucoup de réalités dans ma foyer. So permettez-moi. Ceux qui pasteur à salle divorce, n'encouragez divorce te. Bon condamné, ok? Donc il est clair, na loba clair na ba kombo. Pasteur la salle divorce bon condamné, ok? Nata on de connaît ma wuti na seka. Si ça peut divorce. Ah bon? Et kasi. Bino quand divorce c'est ça qu'il y a mariage. Tant pasteur mi balé ba kabwani. Si bazala ki pas Patrice. Kasi divorce. Oh. Na wenge. Naba wenge divorce. Pe perdre naba IDPS divorce. Au monde divorce. Ba chaîne ya télévision uta na RTNC divorce. So divorce au bato bataka ka misu ya ba pasteur. Si on appelle divorce. Donc toi encourager le pasteur pour qu'il voit avancer. Non, vision ainsi dit l'esprit to le bagaboy. Vision ainsi dit l'esprit to le bagaboy. Divorce ezali permité. Na tango oyo batomi balé oyo. Bazali kansi moko. Moi c'est ndimi ko landa vision ya malamu ya mobile. Bino bolimbo ya ko kabola bango. Divorce ça permité. Mais divorce wana eza d'affaires. Mais divorce ça permis na ngonga nini? Na ngonga mosusu a commis prêt pour aboma mosusu. Divorce interne. Bible le battu bal ba tambola nzela mon côté c'est balinganité. C'est-à-dire aux mobile. OK? Mobile na yo a commis prêt a comme na mbongo ebele a sacrifier yo. Moi je suis votre pasteur. Oye papa, liwa yango na miso. To consulter nzambe. Soki na moni ke balimba boma yo avant ton temps, mais to ko épargner yo. C'est-à-dire, moi, si mon corps est pasteur,
azo sala kinduma ke zo maladie ya ko bomba pasteur mais divorce wana to koki ko encourager yango c'est-à-dire na tango danger ya liwa ezali ezala mobile azo luka bomba mwasi ezala mwasi azo luka bomba mobile to pesi conseil esimite liwa yango mais to ko épargner mais to ko épargner mais na tango batumi bale balingani famille alinga ya kabola songi elinga ya kabola mobile moko alinga ya séduire mwasi akabola mais to ko sala ni deuxièmement yo mwasi ata bozana na mbongo te moluli mobali mosusu déjà créer divorce to sala nini tala mwasi masere kanga yango mwasi aza sacré mwasi libala aza sacré mobali libala aza sacré so mutu atouche bango mutu wana aza modi et soki mwasi o cédé to mobali a cédé na mwasi mosusu to na mobali mosusu déjà za divorce ezana bato bazana bandako mabala baza déjà na divorce bayokanaka te balalaka na mbeto moko te mais pour batambola kabino bozomona ke baza bien bazali non il y a des problèmes partout ce qui problème ezali bo pusana bo yokana na ndamba ba ignorance tala na makambo ya nzambe na makambo ya nzambe eza boy soki ozalaki disciple il faut comme maître wana logique à Jésus Christ na Moïse schéma ya solo ya nzambe mais ya bino ya bomutu ya kimbikudi ya sans vision il faut mwana tikala ka disciple tia ko bimasuki ya pembe mais mama boti yo nangonga ozana yete oyeko lukavi c'est-à-dire que maman na papa soki aboti mwana posa nezalaka mwana koma mutu mais pone ba pasteur balinga to za esclave na bango mais basa après ya kozwa bana na bango ba comme ça bango ba pasteur pourquoi bana ya bato mososte ignorance babi si bomona biso vraiment lelo ma doko da banda comme santo beta to senga ko lycée to senga permission eza grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi masolo masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo bakosa bino te yango ne mikolo yo wana pena to matio kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko wa mboka bino bomona nzambe azokumisa misho bongo bino bosa wapi nzambe azokumisa misho bongo bino bosa wapi nzambe azokumisa misho bongo bino bosa wapi deuxièmement yo mwasi ata bozana na mbongo te moluli mobali mosusu déjà créer divorce to sala nini tala mwasi masere kanga yango mwasi aza sacré mwasi libala aza sacré mobali libala aza sacré so mutu atouche bango mutu wana aza modi et soki mwasi o cédé to mobali a cédé na mwasi mosusu to na mobali mosusu déjà za divorce ezana bato baza na bandako mabala baza déjà na divorce bayokanaka te balalaka na mbeto moko te mais po batambolaka bino bozomona ke baza bien bazali non il y a des problèmes partout soki problème ezali bopusana boyokanana. Merci donc tous waka mapamboli quoi avec papa Charles ayebisa bino yo muto komekana bomoko mboka ozo maladi nini alors yo ko yina bango il faut bela guat il faut bela guat to bosa na te site zaka moko na kati ya Scandinavia bomoko ya mboka ya Patrick Momo vient na biso papa na biso to lela fort sala musala zo mona na bomoko ya mboka international toujours bomoko ya mboka.com esimbami na moko digital momo yepe.com ozo lukuki la dona kingo donc bo pesa lisolo ya site oyo na bolingo bazana ngo pona mboka bango pe bazobundela mboka na ndenge ya bosolo na ndenge ya justice alors yo ko yina bango il faut bela guat tika nzambe apambola bino ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc eza bongo donc yona pesi mote pa yimogo balobi le prophète de la presse pour l'image balobi eza digital momo il n'y a pas deux il n'y a pas trois il n'y a pas photo il n'y a pas match ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc digital momo le caméraman plus suspect pour hier tu vas le loter oh finalement biso tu vas le loter tu vas on a kalaye binga bialo ko la papa donc alors ko papa na ngai na pese bina merci bon na pese au mona mboko to na site ka moko bomoko ya mboka de ce côté na site on a information vous comprenez bato nga ba site n'était mais na minute yo nazo na ndako to na moko ya mboka.com Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.